Jalousant nini. C'est que bino pe ba basa pour tomber au kraka parce que yango na bango ba ya luka biso ba fille akine pour bazarande ngana satisfaire mobali te au pesina date non satisfaire le jour boy. C'est comme mobali ndenga zana ba hiver na bino makasa osani franchement. Ozo ya pena nzoto makasi nda okuba okuba penza boy kin. Botika ba basi na bino kuna boye na kin boza kampe na vérité ya oyebisaka bana kin ke ngande na bona tiki mwasi na ngai ndenge na za boye na ye poto vivre na yo pendant ba séjour na ngande na ozana Kinshasa soki na zongi j'ai ma femme à la maison slogan na bango je suis divorcée nous sommes dans processus de divorce processus de divorce kala tete au divorce bango nyonso presque boza na bon point faut na bana tel na boye na moni kengelo non na simba mika na mobali wana malgaza marié en tout cas na lingana ngai sans problème na lingana ngai sans problème attaque à marié mais étant que yo za marié au bombi po ba lingana kala ba bolinga bongo ekufaka te neti nga Gladys ndongo tala nga bona minute ata ba fundi ata bo sali soki ndeni lukaka ozona Tony ozona Tony récupérer Tony récupérer so Tony bo botana ta mwana potika na te nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux chers internautes de vous avoir encore trop Voilà, vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté, très chers amis internautes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est EHP Média à travers votre émission Micro Libre qui vous est toujours présentée par moi, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Donc, merci beaucoup d'abord à notre cordon Ekibumba qui est derrière cette caméra parce que dans cette émission, aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Tolo Belani Nilelo. Tozo mekape ko sala analyse par rapport ya acte oyo salami pona ndeko na biso Gladys o bino tubo talango na monde entier to ko relater sous tekeno et salama kindengeni e bana kindeni parce que bozo qui vraie version ya yemoko comment est-ce que les faits s'est déroulé et bana ki wa pekene wa mais ici sur ce plateau on va essayer un peu de parler avec mes sœurs qui sont ici à ma droite Oezali gauche Nabino Eleonore Kinunga moi si mokolo mobali hein TGV de la presse taille S ndebozo mona déjà voilà que ce n'est pas ya Ekibumba et puis à ma gauche à droite Nabino Ruth hein, donc Ruth Lusekwa to mekape ko sola naye to mekape ko sala un peu analyse par rapport à ça. Merci beaucoup à ma patronne maman GH, merci à mon boss Edo Amani, merci à Jibe Kumaluta, le vrai pétrolier na Dallas, Henri Modogo na Canada. Voilà. Je vais donner la parole d'abord à Eleonore Kinunga. Eleonore, bonjour. Bonjour, Jemima, gros bébé de la presse. Bonjour, fidèles téléspectateurs, je vous salue. Ça va? Oui, ça va, par la grâce. Malgré Nabella qui m'a dérangement dit nous, mais ça va. Voilà. En forme. Voilà. Donc, à l'obis, ça va. Donc, c'est que Tokoso l'a vraiment bien. Awa. Ruth, c'est quoi? Bonjour. Bonjour, Jemima. Ça va? Ça va bien. Tome Campé, Kosola. Awa. Eleonore, Yozali, corps de la presse, les Canara, Lambo Canabiso, l'histoire Oyo, au Talakango, au Vivrango, au monde s'est déroulé pendant Baton Bandaki, tout le fait nayo. Par rapport à actes, s'il faut réagir, Ponayo, tu vas condamner, occuper sa conseil et que ça moi réaction par rapport à l'effet Oyo Talaki, première vue nayo. Et c'est là que nous avons. Merci beaucoup, Jemima, pour la parole. Au moni, Jemima, nous tous arabes, tous arabes, bastar, mon corps. Tantôt les canaux de télévision, il y a Batumsu, Batal Arabiso, Balou l'Arabiso. Il y a peu bango, mi balanga potonde bafandi wana Batal Arabiso, Balou l'Arabiso. Gelo na ngana lo banon 1 pour na mi bali a poto. Ndebo ya raboy, tambozo ya Kinshasa, boekin. Botika ba basi na bino kuna boye na kin boza kampe na vérité ya oyebisaka bana kin ke ngande na bona tiki mwasi na ngai ndenge na za boye na ye poto vivre na yo pendant ba séjour na ngande na ozana Kinshasa soki na zongi j'ai ma femme à la maison
wana eza quand même bien mais bango mayaka oyebi histoire bango mayaka nango slogan na bango je suis divorcé, nous sommes dans le processus de divorce. Processus de divorce kala tête au divorce bango nyonso presque bozanga bon point il faut aux fidèles le quoi Zéphie Mamengi na mon papa Zéphie Mamengi ma maman Sophie Mamengi faut aux fidèles siko bino boya ana Kinshasa bo s'abuser ndengo na mwana bato franchement ta yo moko na ye Michel wana na keno na mwasi oza mwasi kolo mobali mon mwasi kolo mobali aluka mbanda te mbanda na oluka yeba yo luko yeba mbando mikitisi makasi mwasi kolo mobali kwa yo mwasi kolo mobali kwa ngai ngane na bo mwasi kolo mobali ngana oluka na yeba mbanda te mbanda na nganda oluka ayeba ngai ngana oza na tante yo ke landela kai na luka mobali na ngale ka ke azonga ke transnete donc ya respectaka nga na yebi gata kei ngande na base oh yo suka pa nanga na ton lukaka ba wana te na lukaka bango no o mi kitisi mama o mi kitisi makasi kana wani nango jalousa wanini c'est que bino pe ba basa poto bo kraka parce que yango na bango ba ya luka biso ba fi akine po bazaka ndongo na satisfaire mobali te o pesina date non satisfaire yo jour boy c'est comme mobali ndenga zana ba hiver na bino makasi o sani franchement ozo ya pe na nzoto makasi nda okuba okuba penza pardon ngaso na poto na olemba mo mukie na mona ba mama na biso poto lokwa ndeti ba nene weti ba fifi weti ba Sophie Mamengi ba mama Merot Madoda ba fimo ba nzoto na bango za mwa sembe mais yo okemba okangeli mwana batu obetie okangeli pendant 2 jours biso ba fia kinde to na kanda no voilà dans la canne non ozongelo parce que les camo le bac na mekape ko rattraper le temps pour moi na pe sape maloba et pas ya ndeko na Ruth otala ki vidéo tango monyango au senti non ni na kata motema na merci et salinga bien te des filles wana asali muninga saboter muninga ativement muninga ni eza bien te asambusi muninga ndenge moko donc il y a bien te so ki omone ke atota zambanda na oninga ko benga atana ndenge moko bien bokutani bo sololi so ulinga mbaye nanga so bolinga mbaye nanga po be preuve ezali po omona ki na ba message oninga benga fille wana bosola ndenge mo akulisi mukile bate so eza bongo teye comme koyeba ayoka pe kaka akoko tika ozomona eza bien te obengi muninga na ndenge mo bosali bablo mo beloko ba criminel obengi muninga ye osaba ba jeu d'attrape moko boye ba jeu moko boye donc le quoi neti au moins mobile mais moi mobalité okangeli muninga na ndako pendant 2 jours est-ce que basi bazolo déjà mbanda obi passe ya kibombanda ndenge ezala te nayebi nanga ndenge salaka mais nga ko sala ngote zela pardon na kati na zui riti moi mungu na monoko zela pardon otuni keso so bazula mbanda pasteur wa sali veut liboso batu nyonso to na mokili aozula ko ma pasteur mbanda et bon mobile l'homme est infidèle yebi te ko mobile est infidèle l'homme est infidèle mobala zaka na mwasi kata toi yonde mifanda o mifandi so bike ngande na bona mwasi na na tante yo ke luka bambanda wana mbando luka yeba abima mwasi na ndako zaka nani ye wana a se respecter yenda salibo a sopie makasi mais non tango zolo baboye ko on peut la raison mais Gladys wana tant allié mo ka expliquer version alobini ni mobali toni son avec que non avec comment na ke azaka marié na Facebook na moni ba commentaire moko ya photo Gladys wana commenter c'est la famille donc ça veut dire amonaki Tony Son amoni Michel et puis amoni pena bébé na bango on a retard yo yango na banden olane ni na ngadi bosote na obike bango version na bango ezakani que je suis divorcée na processus de divorce bon so ebise Gladys kende na bona na moi c'était na ndako to na processus de divorce ba pesa de te kata makambo pesa to 100 mètres ndi Gladys eko kama tanga moni photo kama iza famille on azalaka nena mwasi na bana ndako moko ata yo moko ayebi on a retard ke azaka marié pourtant balingana na yebisa ke te kaza marié et pariti ando ke nanda ko wanati ando mona même liputa te sous-vêtement mwasi te li papa te sengle moko mwasi lo signe moko tendo laksa ke te ke azaki marié donc ezaki faute na été
donc eza bien te ek faut net mais tant ma lobby deuxième fois tant Tony sans comme komela e habité to kutana suna ndaku te ya ka to kutana na bon marché po moi si nanga outi Belgique ce comme te so que no moi si nanga za outi Belgique après ya tunier et osala ka marié ce asa yebiso da bongo okende sous point te ye kendaki parce que mobali nda bande kokomela ya yebaki sute alors que fi wana nde mutanda kokomela ye yebaki sute ke tino kende bona kuta est-ce que yo soki mbanda mo wa obengi so quelque part yo ko kende so omiyebi non la voyez baté mettons ngai da ka marié non comprendre ka ke ah mon mbalo c'est que alinga pa sakani na ngai eza problème mbongo ozomona est-ce que yo linga mbongo mingi e ko komelo po la mbongo te ngai linga mbongo mingi te o mutu so mukila linga mbongo na linga mbongo te yo linga mbongo te yo boya mbongo so mutu mona mitu abengi okatandi osa émission boye après mission ya kayo ozota mwa mikemo boye yo boya te sera marié vraiment non ya te so ya célibataire wa to so la marié non ya te ah peut-être bino bona katiriti te moi mungo la monoko na obi mibali misu bazaka na ndengo lingo boye oyeba te ka marié mais misu baloba no pina vérité ka lo no ngane na bona na marié na bana te na boye tant na moni kengelo no na simba mika na mobali wana malgaza marié en tout cas no lingana ngai sans problème na lingana ngai sans problème attaque à marié mais étant que yo za marié au bombi po balingana kala moi ça kenda ki après ba ko zongela susu ba bolinga bongo ekufaka te neti nga Gladys ndongo tala nga bona ministre ata ba fundi ata bo sali soki ndeni luka ka ozona Tony récupérer Tony récupérer so Tony bo botana ta mwana botika na te konde komi boy ndeza boy bo kene likolo ya kene bina likoko tikete bo botana ta mwana bi ke makam oyo ministère ya genre et famille il faut s'impliquer nango parce que ko vendre ça déjà 2 jours et ça crime et puis ko ka Gladys na ba dire ne alobi eloko ya me acheck na munoko les ka mai donc na même na biloko ko lia ba pesi et puis chose grave makam tout est ça le mabongo mobala zaki na kati ndako sikonde ye Michel wana linga Gladys akuba lokwa po akuba taka mtorobo ya sana boss yo pe na tuni ya Tony songo ozanga ba choix yango no kaka no Gladys po Gladys vrai chérie tanga longo bilamba bo en tout cas je valide Gladys Oumela vrai chérie yango no anu na raison o karamaka na Gladys Michel akuba makasi et puis pour lemba fola na clean à tête 2 jours ba baxela ma ya javel na bicarbonate pour lemba na kumbi yo ndolo babondi oza kana ba femme mariée ningolo babongo ngaza kana ba femme mariée nga mama poto ba loba keno yango yo lo babwende nana kana ba femme mariée te nazolo baboy acto yo Michel asali ba fa yo kati ba fa na obi ba mama biso batango akala na misusu bando ye banati ayebi ke yimbanda nga ye ba obo na ndako moko na ba fête pe ba okabola mobali okabola ba jour ala la raboye lundi mardi aza pas premier bureau mardi mercredi aza pas beau yo ka ba mama na mazanga mitema tanga kala zuwe zalaka te respect mingi na mibali comme ça on ndenga mabe zuwa na biso comme ndenga mabe voilà Ruth na ko banda ko lobana moi si bana lobani moi si wana donc faut zo etumbu na ye mérité faut zo etumbu vraiment asali mabe vraiment donc ezala te wasala donc senga daba pardon comme senga daba pardon ayebi ka sala mabe pardon wana pardon na senga ironie donc osala ngoka un jour donc so balimbisi mbasi mo sala ngokaka donc ezandenge na ye donc bizeli wana donc biso bana to botamati to komi na ba ajo to mona ona ote mbali boso yo mona acte mbali boso to mona mamba boy même ba maman na biso ata ba maman biso da ba ko da mikolo mais ba oki ba histoire na ba regretter bango pe babi ba mona na nute otika muninga ni bongo sambusie vraiment pour na problème mobali on peut peut-être soit akufi na ba tie bino pe peut-être akufi libulu wana babite ndenge mbana keboye yo pe zali ko na ya oboya na ye est-ce que batumsu ba condamné parce que ti ba acte tout ça les maman mobala zeka na kata chambre Ruth yo roloba net ni na zino moi maloba mon pardon pour comprendre nga po na moi kanda mingi Tony son ozaki na kata ndako oza mobali siko obano banga pona poto ba benga no po bino bozaka kuno mona mwasi mutasimba salaire au mona tout est dépendant na mwasi yo ozaki na ndako atayo moko mwasi bobima na ye
asala ke yo po sepela bozane pena na ndako ozala wana ti mwasi no wana kuba wana Michel azo beta muninga ngana sana boss so na kati ba passe hôpital na tunis ko ba passe hôpital na onde Gladys mtasala ke yo koto hôpital et yo koto hôpital na bandenge note et sopio pena makasi yo koto hôpital na bandenge na yo osali je d'attrape basala ndenge wana te so yebi mbanda na yo beta ekara sa ko lemba ye mo otika. Surtout que on moi sa poto au lengela mobali. Surtout ça peut moi sa poto biki mobali bozane kaka. Ata lingi na suka bozane kaka mama et sopio. Pe bandinga za bo justice za jeli kolona. Biso ata batiki yo futi ba penalité au côté kacho bimi mais biso presque to zaka wana surtout biso ba fi internet to zano kaka. Ngabi mkono kuta no Obeta onata eso ya kemba be obeta. Ndanga pele kemba na mwa matete. Donc commune edingwe keba bebi ke na loi balobaka so biki na ko boma yo ata soko simbi le côté de jeu bomi mutu mais Michel na vidéo avec na mbeli actuellement quelle tension soko mbeli wana tunaki soko ndeti Gladys abatozane timide mbeli wana soko boma ke do lingo ko boma ye famille pe ninga ko yeba to mutama be ya nyonso liko amobali bongo Salomon mutaki na 1000 femmes voilà ongoza ndengeni otala pe ba série te Detinga série mon otana zimage ya Joda aza 16 femmes yo na sero boma baninga na époque kala yo exista kitende ba mama bandoza ko fana collaboration na bambanda na bango tala ta film La vie est belle papa we mbande ba yamba ka bibi pa mbanda na ye yo se ke zangi motema wana mama en tout cas faut ça à prison. De Eleonore a dit faut ça prison. Parce qu'au prison autant on le bela boy. Parce que na Belgique, tout le monde a quand la vidéo bateau tchaba ça c'est pas émission. Mais tout le monde a que justice pour na Gladys a interpeller Michel tout le monde a ngoté ba maman Belgique, ba yaya Belgique, ba tonton Belgique, bino o boye ba couper ça moi si valeur. Nudité a bon moi c'est sambwe à cause à lekinao. Attends dans makila noté aza congolaise. Mais kuna bo réagir tiens bo le baka que non, il faut qu'on ta prison, il faut ba interpeller, il faut te fonder. Mais tout jusque là tout le monde de l'autre côté. Tout le monde réagit biso to ganga. Mais Michel a mis ça à Belgique. Mutu moto Hollande tikuna à moins que justice karande et que ne kolande ti place à zakuna. O le bani par rapport à ba maman et ba ta poto nyonso o ya diaspora ba hotel la biso lelo. Balukaka solution na makambo ekoi donc bayokele vraiment mawa bayokela nani bayokela Gladys mawa za mwana mukie batala ta kibulenge na deke basambusie aza alliance na liboko te peut-être musumbali mo pe bande côté misu peut-être même na poto même na Kinshasa awa de gars sambo en tout cas moi sana fo balukele solution et ça bien soit finga Gladys ndumba babinde ni moi ça ko tambola bona robe mais aza sans kalba sans caleçon cité azara ndumba et sans kalba ndi azaka sans système suna kinya ezara bongo yo mona lelo yo kotile makasi belo ngana lobi te ezala ngo ba système ana kini era bongo ponga ndi naza bona na tambo na ngasa kalbate mais na kini ezali mais to kopiango pe ka kuna pana bona poto et bongo yeso sukila tout ce qui décalé ce qui Michel wana ce qui décalé ce qui elone la ce qui pe sukila ta pinjama ala ta kionwe ezo kuna poto et puis nazo yeba te nazo kama vraiment Tony songo Michel po yeba ke yo bimana Gladys ezaki grâce à Tony mutalika ki Gladys nde Michel ya ko yeba mobali papa yo lingi mwana batu tala lelo nde mwana bata sambwe Gladys ana camarade na biso camarade na biso pour ton information Gladys a camarade na biso tala lelo ndo sambusi mwana bato linga ki ye tambo wana ko linga na ba jetemba ni banda ko koma na téléphone bo bana ko kuta na ezaki bien siko ton moi sino zo sambuso yo fandi na yo zo banga po longino ebima ozo banga ke moi sa yo benga no sa mettre papa yo zanga bande kwa basi yo bo botiti obota mwana na moi siko ba sali ebongo on réagit ndeni wana pena mobali mona ebito ama yo fedo walo kwa lio balongo le minu franchement papa nga pena na nga yo Tony son yo penza qu'on allait peut Tony sans le sous makasi par rapport que dans 2 jours wana fait pas ça biloko kolia mais maya pas sinaet Michel nani Michel na minute on a basi mibale Gladys na Michel tant mo tika pena mo 2 jours à l'été sont sérieux on a vu un monde temps en danger à tayo moko donc yo au moni na o te camoufler mi bomba na yo o batela no libala na yo pour na Belgique aux akata mo ta gigolo moi si mutasala ka po yo zalo za gigolo o mi batami na yo po bo sali mwana muninga en tout cas papa tout se paye ici bas
nde basali Gladys bongo ba osala leki non so boti moi si ba osala ka moi non moi si atatina 4e génération ba ko sala kai kaka bongo yo toniso yeba ke na famille no ba osala ngai na olo bana bande kwa Gladys o bana poto atako bande kwa Gladys te bino bato ba diaspora ba maman bozaka na poto bo s'occuper la makambu ya biso na kin awa ba maître avocat ba nani bino bana poto o ezali kamwe ko edi moi si talaka ba ivoirien ba se kabiso si ba camerounais ba ivoirien ba o da so se kabiso papa. En tout cas, maman télé mais ça dit Camboza la moisi. Bah ça là on a besoin moisi. D'autre part, Gladys en est fautif, mais acte au Michel Assali. Acte commis en tout cas bande ko ba maman nanga. Ba maître avocat nyonso bozana poto kuna. Bo se sensibiliser, bo mais maman moi ça na justice. Bo za kuna poto ana kina zate. Po za kina kinto ngato patrouiller, to ngato zoyer. Mais c'est une fille jumelle, azan li passe na ebeti. Maman, so za di passa na ndengwana te na habite so di passa ma beti so ki di passa no poza bon en tout cas na habite na omona ka ndengwa fo so minando lo ba mabe Michel ngo no yo tani la tongwa no lo ba mabe na po no yo kina nkele na po so sanza mwa sa ndengwana azana bongo na baboye e bon suko na kati ne kuna mutaka ne za ndeni yango yeko le mwana batu mutema dikunya surtout tango ebita matele edi be na ngo yango ezo pesa betango po ya yeza yango bien te andi batu ba loba na ba Facebook on loba na ngala lingana lobaka boye Gladys vraiment est-ce que azana bande on a pototé vraiment ata ba relation ko sana ndeko na pototé mais ata camarade mo boye ayaya na yazaka kuna balandela tamaka ma Gladys vraiment ko sambo ya sambo eza bien te vraiment justice akata pa likambo na ye mobali vraiment mobala ndenge nini Aza faible. Aza moi, aza PD. Peut-être me sortir ne peut PD Pas mon ani pété. Ya batami ba filmer été. Aza qui PD aza PD un ballon. Tony vient en Tony son. Vient en Tony son. Bien beton la bengi vient en Tony son. Michel Ebongo Luka nga people la bengi vient en Tony son. Aza PD. Pour mobali vraiment faut en autorité. Ata kutu bitumanga ndenge nini mobali musuku bambanda ba obunda mais asalika intervention mo boye po luka kimisa mwasi wana mibale ezalaka nango to mona baninga musube bakutisani mais mobali osala tout à libérer mwasi mibale mwana batu il faut que ne po baboba sasaye mais vraiment a moniti mwasi ana bazo sasaye mwana batamuke 2 jours yo po kanga mikana kata chambre mais asa mobali te bango tu ba bima ite jour kanisa ki keto kombo ka Gladys mute sambo ya bima te eto timbe njo ane pe kombo ne bimi te mon côté pas sambo kombo ne pe bimi ya bata maka kanisa to yebi yo papa Tony son yo bata mako kanisa kombo ne bima te kombo ne bimi en tout cas c'est malheureux c'est triste et ça n'a pas ça fait trop mal comment on a moi muninga ba sambo kombo ya Tony son e ko tata ngula fi asimi mimbeli azolinga tuba Gladys ba batema na sima ya ndeko na opexi aya omba poani boye poani boye so leki na bien ba mibali mususu mona de basi bakutani bambanda bakutani mobala bomi moto ayebi so pena na toi va à la maison je te rejoins à la maison ozongi ouais mbanda pa ebiso après ce temps so express OK te monsieur amibali so ba kima na ba mbali so akima tiki bino bazali tiki bino na epaka so go tika bino na epaka ma ebi na kuzu na Holanda bo na bondina tamzo so tiki bino na epaka na abonde pe bino mba na kuzu bo yeba ni pété les hommes sont trop malins ma chérie les hommes sont malins mais il y a évité Michel Ango so Tony Swango na excusez Tony Swango donc na évité ya banda ko banga nde kombo na bimate mais nzamba aka bolingo kombo no pe bimi Tony Swango en tout cas au monde to yeba na mokido to yeba na Nazar te nzambe mta a sala ke a permettre ka relation donc to éviter relation place ni meme na biso lobby place ni ke na biso lobby to yeba relation te so ko tande ti boy moi ça bata bala na été au sambusié bon en fait Gladys ngali na sukisa Gladys courage to mwana on ba sambo sa ba mitakala ba tumususu mais la vie continue ezala ngo sala ki ngo exprès parce que Michel mutaza ki téléphone ya mobali a utilisé ki po benga yo yaki au nom de l'amour po ya beaucoup tana mobali no on s'attendait quitter que bon salo makambo na prend courage ma chérie awa déjà ba fundi Michel kuna pena poto nga na sensibiliser ka ba avocat nyonso ba maman nyonso ba telemela ka violence faite à la femme pardon bo telema nazo benga ba mama na ba melote madoda bino bolinga te basaka na basi mama na nga Sophie Mamengi mama na nga Nene Weti mama na nga Fifi Weti la star mama na nga Pauline Soda bino batu bolinga te basaka na basi bo telema likambo ezui mwana na bino ezui ndeko na bino ezui koko na bino ezui ya na bino atuka ezui leki na bino bo luka ndenge nini
to faire face na Michel wana na acte commis par Gladys. Maintenant, vous pouvez savoir conseil na Gladys. Un peu Gladys peut dire moi chérie, moi fiancée. Ce que côté mobile yango wana, comment est-ce que la YP mobile yango a occupé ko réagit par rapport à yango. Là je salue JB Koumalouta depuis Dallas encore une fois msk@ depuis Suisse. Okolo Balenti. Nani, j'ai mis mal à mon support hein. Maman, vraiment. Si vous ni du temps moi sinanga sambo onga mona ko batele sami monda. Moi sina estambo bongo soko mibalo babota libanda ina moi sina moi na katanda. Voilà ba monité ezaka biso moto yebi mais on est dans monde entier s'il vous plaît. On a balé bomba makambo hein. Ba bano msu bazaka ba kazaka bazaba bana batata. Ba bana msu ba moi ça sur libanda ina ekaka. C'est quand moi sina mbali. Et ça non c'est quand moi sina mbali. En tout cas ndoko mobali ozaki mobala Gladys. Et ça normal hein, et sopani déjà et malgré ça n'édité ba mitaka kuta ba star minene sambo me bazana bango kaka tele kana se ya limbisa wana mobali mais moi sinon mitaka le sambo moi tele kana se limbisa penda biso na par na biso basi tozui limbisa ya tele na se limbisa peut-être tamsusu akende kaka po ba kata na ba pe kopango na toni songo mais tana mambo yo yela en tout cas tele na se limbisa azaka moi sinayo. Bon, continuer à love côté bon soukela qui vous tourner page oh on est l'équipe déjà vous tourner page vous continuer kaka love ezalaka un vrai amour ne suit pas l'entourage kolanda batute soit décision ou la moté maintenant c'est là c'est à moi sinon voilà non zongelo pour la remerciement là yo to comme na souka vraiment il y a émission qu'est-ce que tu peux dire na Gladys na Michel na famille à Gladys au Kolo Banini. Ngana lobaka boye mobala Gladys chérie ne wana alimbisa ye eza faute na été donc eza ka ndenge mibala poto ba kaka pona obebisa bango eza ndenge na bawaka na lukuta na munoko ya kosi yo OK kuna mo otoka bwana mwasi na ngai tozalaka te ya kosi peso miyebi to mikosami donc eza faute na été donc limbisa ye kaka donc limbisa vraiment pardon limbisa ye donc ça va jamais bala poto ba ka lukuta makasi na munoko ayebi so mamba lukuta ya lukuta kaka voilà merci beaucoup Nabinotou avant on a conclure d'abord on peut s'en nos dernières paroles il y a pas Eleanor ba remerciement la bateau surtout ba soutenir cahier et puis na été so ya ça appel numéro à contact invité moi c'est mon collègue mobile tes numéro de contact nanga na minute ils allons sacré pour ba pekisi nga hein. Pas l'homme c'est de mon cœur bina pesa non numéro à contact Mikolo pour Michel ayo zwango pamba yo lukanga na ba Twitter ba Instagram na WhatsApp ayo betanga pamba c'est pour dans moi ya Tony sans pour Mikolo comme star comme star amiba baguni ya bashwana ngate na ndeni baguna o Michel ya bashwana ngate pardon mbadi baguni ya bashwana ngate en tout cas soki na lobi mabe ba ve na nga ba yana ba star na nga bolimbisa mais fallait ka to lo baso mabezali pour ba lo barakaka pour ekweli ndeko na biso kinoise ekweli ndeko na biso congolaise fallait ka to lo ba là je salue mon boss Didier Masuki les nouveaux mariés et sa femme super Anita Lelo Mwasi Kolo Mobali. Je dis merci beaucoup à mon sponsor Didier Imbondo balobi mais là pourquoi pas à mon yaya chéri balobi chef d'entreprise à Bogar wa ya nanga John Madoda service et ya nanga nzambe nanga yikuta kitoko mazamo bulute umela ya John Oumela et sa femme aussi Melotte Madoda, des gros bisous à vous, des gros bisous à maman Pauline Soda, bonjour à toi mon pote Riben Onembo depuis Paris, pourquoi pas à mon oncle chéri Dido Mbongo, Doyen Mafuta, Christophe Mafuta, des gros bisous et des gros bisous aussi à Rodrigue Kitambala et pourquoi pas DJ Daddy Gauthier Tsoa Dilema, des gros bisous à vous. Bino nyonso bo soutenir Eleanor ce plan na bino fort on appelle la bino na bi ke bolela fort on appelle la bino fort bye. Voilà Gladys il peut so za batu na poto hein oyo okoko ko pesa oza batu kuna te bon numéro o pesa numéro na non pesa te o pesa numéro na téléphone te oza téléphone te Batama Sombela. Voilà donc Batama Sombela yo. Voilà ce que je peux dire na bonga manam. Gladys wana azandoi nanga basuboye bate comme on a Gladys donc Gladys ibele j'ai mis dans la baptême donc likambo ton na le komela ki Gladys
Donc la monnaie comme si et comme Melinga. 1. Azana nous ndoi nanga. 2. Azana nous master nanga. Donc, et là le Cameroun, on a encore côté on peut n'avoir ko finga pena Michel pena bani la première page, deuxième, troisième, tout on peut avec non fingo kaka. Mais maintenant on a moins pena important sur fingo parce que yo mon acte ça là qui reconnaître en haut. Mais c'est même ce que je vais te dire, ma sœur, si on a ce conseil, mon bal aza muto ko landa ki na simate. Na mint o boyoza Belgique, Tony Sanza na Kinshasa. Makam Tony Sanza ça yo yebi. Sopende mage ba publier Gladys on ba okuta na course ba benga na yo yebi. Moi ko seigne loté. Au sein de l'autre côté ma chère. Alors acte au sali premièrement la condamner yo parce que ozana na moté maté. Wana za ndeko na à cause de la petite sœur non. Pour abenga okutu maman. Donc écoute na ko banga na bengyo maman. Au mona qu'elle est trop fragile, yo kemba trop. Au bunda trop, box wono beta trop hein. Et puis na kilo na ko tala oboé. Donc ezap Tony son azana raison à Luka Gladys. Parce que même na poitrine à l'équio. Même na nyoso à l'équio moko lula moi si on a ma belle kitoko. C'est que yo moko lulié. Et da soni pona. Quand tolo ba boye ba mama ba siliki. Quand raté ne tolo ba boto o to ko kanso ndenge nini et puis pona talo na vidéo moko lobi ba mama Londres bo lo ba teni ya Belgique ngana se écoute ba sa kinde ba silika po sala mikuna. Donc ça conscient que to silika. Et puis ko silika o likambo o tout monde ba journaliste. Pour la master na biso donc tout molinga na fingo mingité na lobi noka ke non oko kende na justice bala mibali o ba siliki na ba Belgique na ba poto wana ba avocat ba ko landela yo même si au moins comme si ndeo sa ba vidéo wana o senga ba pardon ba to ba ko lemba mais nzambo ya justice akosala. Ce que je peux dire à Gladys parce que na yebi ke ota la vidéo Gladys na vi na biso likamte ko marizaka na volonté nzambe parce que na minute obo ozobimate ozaka na ndaku oko quand même pas otala na longi pour so l'équipe boye muto na na vidéo non tant yo l'équipe na elamba muto na fungoli atali amonio. Je dirais seulement que non quelque part makambo pe ça non peut besoin ngala monika pe so ka buzz pour na niveau makambo comme na ngo ma chérie et nzambe na ngai o comme na succès moko impossible mais prochainement koloka mobali kate na maloba linga mbala ebso vérité yebsanga na mari so na lingo na linga o yebsanga ke na bo so na lingi condition na lingango. Donc prends courage ma chérie to ça simana yo to condamner acte o ya beta kiyo parce que la sans défense bat ba ko ba ke non fi yango lemba o bunda nini bat ba ke belé mais courage n'a dit que d'ici là ma kamute comme la justice bien parce que quelque chose se prépare non dévoiler type Michel Oluko oyeba mais quelque chose se prépare au monde dont tu vois comme le quoi tonnerre et les kalamatoi et puis je dirais à Betty yo ozantimas ndekonaote parce que ozaki na besoin soutenir pe Gladys ya ko lukandeni ya ko aider au se plaît na acte wana te donc olinga ko aider mais ce que l'équipe vraiment bongo ya solo conseiller ndekona prochainement abandela ba acte oté akoko donner prison ba fouti ba pénalité abimi mais prochainement bandete parce que albe bandela c'est que abandela ka kinta trop Tony son akenda rande poto kokene avana Tony son wa vient nga pena bi na 155 wa vient nga mona na alliance terre donc tu vas le bon na raison nga mona alliance na kam o vient nga Tony za marié olongo la alliance wa mobulu Tony son wa mobulu oui mam na oloba donc ezalate ke tozo ko ça bon poto pesto to la mselo ko moko boye pardon na batunu suba mona ke to le mabe ba invité nga ba mabe et ba sentiment ya ko bimisa ce que moi je veux dire na maman na biso donc maman ya Gladys maman to da bana yo eza erreur parce que maman azoko lela na ba façon moko maman be une attention moi je dirais seulement que non Gladys vidéo la ki sango maman le bana yeke non ndoi nanga alobi que maman zo motema munene em Sudan zela mu mza malenga ka Alexa Gladys pour yeba na monde entier na nzela nango pe makamala et ya courage à toute la famille. Il y a Gladys et ça la soit presse courage na battu surtout vraiment moi je dis toujours merci na bato ba soutenir la ranga de près ou de loin 2019 et le nom en tout cas la réduire hein, parce que bateau donc celui qui n'est pas avec moi contre moi 2018 vous a quitté pardon pardon la limite pardon pardon JB Koumalou est le vrai pétrolier de Dallas na 2019 comme les mannequins de Dallas et Niva mannequin pardon Henri Modogo na Canada mutu moko l'équipe bateau belé
Yabango. Voilà, merci beaucoup à ma patronne, maman GH, la maman de cœur, maman de tous les enfants. Merci à Meta Pinga, comédienne à solo. Merci beaucoup à notre patron, papa Edo Amani, à mon cordon et Kibumba, Yemta Simbi, Pena Bomoni, ma Futo Nabimisi. Merci beaucoup à notre DA, donc le DA de Fali Poupa, Dino Liaki, au conseil Angaï, au Balanga Petite Sœur, continue la Moussala, vas-y et au Simba. Viens à Bissou Kati, on a viens Voilà, merci beaucoup. Donc, on se retrouve déjà prochainement à la présentation. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans vos maisons. Bye bye. Bye. nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Madame, on a émission